Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Bon week-end na bino balandia info plus acheter bino ba oebozi sous occasion malamu ya kolanda page rétrospective na biso ya semaine ngaishe de la Colombe na sepeli comment la bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino to fungola basango la biso pona koyebisa bino que lundi to laksaki bino ndenge nini président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoma kibongo na Okatanga précisément na Lubumbashi ayamba maki kitoko na ndenge ya kosakana te pe ba reporter ya info plus HD bakitaki sur terrain pona kotuna population to remarque que mbabola oyo to benga kango économique ekomi na impact makasi koleka bambabola mosusu. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na Lubumbashi na soirée ya dimanche 1er octobre pour la mission moko ya itinérance na Okatanga pe Lualaba. Bosimbake chef de l'État azalaki accompagné na la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Kasi na kokita na bango na avion couple présidentiel et ambamaki bongo na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pe gouvernement ya Okatanga Jacques Kabula Katwe. Bosimbake mokolo ya lundi 2 octobre président de la République a co-présidé cérémonie officielle ya lancement ya ba travaux ya construction ya route Kasomeno Kasenga Chalwe pe na ba séjour na ye kuna chef de l'État a co-inauguré ba ouvrage mususu ebele oyo eza déjà construit. Bondi melangai ke population ya Okatanga bazalaki ebele pona koyamba couple présidentiel pe cortège ekendaki ti na résidence officielle. Kasi boye ba ke Lubumbashi ezali bongo étape ya liboso na tournée ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ekomemaye na Kasenga ezwami bongo na 200 km pe Kasumbalesa eza na 90 km pe Kasanya eza na 230 km. Wana eza bongo na Okatanga. Kasi deuxième étape eza bongo Lualaba. Pe na Kasenga président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ba travaux ya construction ya nzela Kasomena Kasenga Chalwe e kozala bongo 200 km pe pont ya rivière Luapula oyo ezwami bongo na frontière ya RDC pe Zambie. Boyeba ke ba infrastructure oyo eza na importance moko ya ba échange transfrontalier entre République démocratique du Congo na Zambie pe ba deux chefs d'état ya deux pays oyo bako participer na lancement ya ba travaux oyo. Pe kakawana président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Akainde bako assister na signature ya accord sur infrastructure oyo ba ministre sectoriel na bango bako signé. Kasi na Kasumbalesa pe Kasenya président Félix a inauguré série ya ba infrastructure locaux la port sec. Pe président Félix a prévenir kosololana population ya ville ya Kasumbalesa pona koyeba nini ezotungisa bango pe aluka solution. Kasi pona koloezi na Lualaba mission ya itinérance ya chef de l'État ekozala marqué na inauguration ya ba série ya ba infrastructure publique pe lancement ya ba travaux mususu ebele. Wana nyonso ekosalema pendant séjour ya président kuna na deux provinces oyo. Et comment l'impact makasi na vie province ya Kinshasa pe ekota tina ba province mbabola économique kombo économie eya pona ekotaka makala muke bato ebele bakoma ko préférer kosalela mbabola économique que kosalela oyo ya kala oyo ba mama na biso babandaka kosalela ba vie ezalaki partager moto la moto apeseki avi na ye misusu balobi que ba préféraka mbabola économique po ekotaka makala muke na makala muke akolambela biloko ebele misusu pe balobi bango kaka oyo ya kala nzungu akala babwaka kate po yango ekotisaka mupepe partout okolamba rapide na ngonga muke biloko ebeli na
micro info plus boyo kabino moko ndenge ba mama ba expliquer nga vraiment na préférer mbabola biso akala o bakoko batikela biso ba économique nga mpona na mona ngozana na mpepa malamu te ya bien te na moi préférer mi mbabola économie po koma osunga biso makasi osano na makala mkie okolamba madeso lambi pe fufu bana balie mbabola oya kala tozana entendre ba mama na biso oza makala 500 oza penza désolé nyonso mibale ezala yango kitoko po kombola yango kaka mbabola ezo dépendre na moto oyo alingi soki pe alingi asalela mbabola économique kaka ye soki pe oyo akala kaka ye po nyonso mibale elambaka biloko pe bato baliaka yango mama babengaka yango mbabola nini mbabola économie kaka ndenge mama alobi mbabola wana bosalela yango nyonso mibale eza important. Mardi, Bolanda Kindengenini, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ongona homologue nae ya Zambie, basala kibongo cérémonie a composé première pierre pour la construction ya pont na rivière Luapula, oye corrélé bongo République ya Zambie PRDC Lisusu, centre de formation info plus HD ezobenga yo mutolingo comme professionnel ya média ya kabongo kozoba formation ya kitoko. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na homologue nae ya Zambie à Kainde Ishilema balança qui lundi 2 octobre na poste frontalier ya Chalwe ba travaux ya construction ya pont oyo eleka na rivière Luapula kuna na province ya Okatonga ouvrage oyo ya 350 mètres et sengela ki esunga pona ko réduire 300 km koleka na pont ya Zambie trajet oyo kabola ki Dar es Salaam na Tanzanie pe na Lubumbashi a na République démocratique du Congo. Boyeba que projet oya route pont Kaseno Kasenga Mwenda ezali partenariat public privé oya kozala exécuté pa ya ba groupe européen ya développement. Pona gouverneur ya Okatanga Jacques Kiabula Katwe alobaki ete soki kaka projet oyo esalemi et ko permettre pona ko résoudre ba projet pe ba problème poste frontalier ya Kasumbalesa ozala ki dénoncer pa ya ba camionneur oyo ba utaka na Afrique australe. Appelé ki lisusu pona officialisation ya ba poste frontalier misusu na kolakisa ete province na ye ezo compter 4 na Zambie. Kasi responsable ya agence congolais ya ba grands travaux ACGT na Mokuse alakisa ki ete projet oyo eza na 94 km na nzela oyo kotonga mape a révéla ki que Pomoko ya 350 mètres et kotonga malikolo ya rivière Luapula pona kosangisa ba pays o mibale na misala ya 36 mois o bazo estimé na 252 millions de dollars. Pe ingénieur congolais oyo a président qui était eza partenariat public privé à 25 ans. Kasi na part na ye premier ministre Jean-Michel Samalukonde aza pour projet yango oyo eza likolo ya ba importance économique pe ekozwa impact makasi likolo ya configuration ya territoire ya Kasenga ba entité misusu ya Zambie pe eza lisusu projet ya ko créer ba misala kaka mokolo ya lundi wana président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki officiellement pe asalaki remise ya ba clé na première école oyo etongamaki na cadre ya programme ya développement local ya 145 territoires ezalaki bongo école EP Ekilide na Kasomeno territoire ya Kasenga na Okatonga pe a installaki ba élèves na ba salle de classe na bango ya sika. Info plus HD production center et fongoli bumba porte. Voilà bien nyonso ba ebolingaka ko bakisa connaissance le kola connaissance le bakisa. Un plus c'est boya ba filière est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko sengeli. Nani kamweteli journalisme yaka ko bukala tende ko mwasi ndo kumbali. Olingi babenga yo présentateur to journaliste animateur et d'émission magazine yaka nata moko ya mukie penza obimi journaliste bien formé et bien qualifié yaka oko présenter journal ndenge la Colombe j'ai debout la douce à présentaka pe oko animer ba émission ndenge Jocelyne Maboko animaka yaka oko za la jamais déçu.
olingi koyeko la prise de vie ndeko mwasi ndeko mobali kobukala te yaka au centre de formation Info Plus HD Production efongo lisusu baporte ebengi bino nyonso ozala posa bakobenga yo cameraman to camerawoman moko bien professionnel bien qualifié yaka kozala jamais déçu po biso awa tozopesa formation ya bapareil moko ya kitoko lokola ba DSLR en 4K pe bapareil misusu oyo ya likolo wana yaka ndeko mwasi ndeko mobali okozala jamais déçu. Awa tozaba on a ça la montage Info Plus HD Production. Vous avez la possibilité de montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali ko kalate. Ya kapo occasion kitoko et pe semeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozo pe sa couper tozo projeter directement vidéo na biso ko ba logiciel na biso awa. Et ça beaucoup ya sika ko tozo pe sa ma kitoko formation moko bien sûr. Na Info Plus sans théâtre ceux qui kaka na ba DSLR te parce que ça pe na ba drone olingi oye ko la ko piloter drone topé o matisa drone ko pungisa drone ndenge avion mataka likolo ndeko mwasi ndeko mbali yaka po ndenge ko pungisa ngo avion ekosa yaka na ngonga moko ka ya muke o matisi drone ko pungisa drone oyebi ko filmer na nzela ya drone yaka ko bukala te ko ba porte pe e fonga pour na kasi place eza pour limiter ceux qui ont yaka. Lelo tozo présenter bino bongo régie télé ya Info Plus HD Production ozala posa babenga yo régisseur ya l'émission kobukala te yaka ba porte fongami pona bino nyonso pona TV toza kaka la montage vidéo te na prise de vue te to pe na journalisme pe habillage te kasi toza pe na régie télé bongo ya régie télé ya HD Production Info Plus eza bongo régie télé numérique ozala posa o mixe ba émission ndenge ngai na misaka kobukala te yaka Info Plus HD Centre et inscription gratuite à Sinambongo Mokie. Oye koli ba formation nyonso oyo lingi. Pour na stage to kotinda yo bisika nyonso oyo lingi. Parce que soki oza na mposa ya kotikala awa na biso okosala na yo mosala no kitoko mpo biso awa salaka mosala na ndenge ya beta na suka na yango okozwa brevet oyo eza reconi okosala bisika nyonso olingi otuni biso Info Plus HD Centre ezwami wapi tozwami na commune ya Ngaba sur l'avenue Kisanga numéro 38 quartier Baoba référence maison communale ya Ngaba tope benga biso na ba numéro oyo eza affiché na bas de l'écran awa na Info Plus HD Centre formation moko impeccable na Info Plus HD Centre formation mercredi tozalaki kaka kuna na Okatanga précisément na Lubumbashi mpona koyebisa bino ke président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki baaction ebele kuna asololaki na population ya Kasumbalesa pe asalaki ba inauguration ebele ya basite ebele lisusu pe awa na ville province ya Kinshasa to remarque que mikolo oyo courant eza pasi na ndenge ya kosakana te population ezolela. Na ba séjour na ye kuna na Okatanga boyebaki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki bongo bâtiment administratif moko ya sika oyo ezali pona ba service officiel pona intervention ya ba opération douanière oyo ezali ya direction générale des douanes et assises DGDA na Bokuse. Bosimba ke bâtiment oyo eza na parking moko ya bien pe ba bureau ebele na kati oyo ekosunga ba agent ya DGDA kuna na Kasumbalesa basala musala na bango kitoko. Kaka wana na Kasumbalesa président de la République asolola kibongo na population mingi ezala kibongo jeunesse ya Kasumbalesa na nzela ya meeting populaire oyo atalisa kibango ke République démocratique du Congo eza vraiment na posa ya jeunesse ekota na musala pour que makambo ekoma bien. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo evokaki ba avancement ya ba action na ye durant premier mandat na ye. Pe population ya Kasumbalesa bazalaki na esengo to pe satisfait makasi koyoka maloba ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kobongisa République démocratique du Congo. Kaka na
poursuite ya mission na ye na Okatanga, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki port sec ya Sakanya pe asalaki lisusu lancement ya ba travaux ya construction oyo ekosala bongo 18 mois. Boyebake construction yango ezali po na poste ya Société Nationale d'Électricité SNEL na Bokuse ya Kasumbalesa. esali mwa mikolo ebele oyo courant ekomi pasi presque na bakwa ebele ya vie province ya Kinshasa baappareil électroménager na baappareil électronique kutu efonctionnaka lisusu te po wapi courant ya kosalela yango basinga ya courant ekoma na yango baetikete lokola kaka basinga ya bilamba to mpe basinga ya iko oyo jeba mike basalelaka mpona korepase il faut batu bana classe bachange baquartier to mpe bacommune bango wana bazoyungana na bafer na bauniforme mpona kaka kokende koluka courant charge na telefone kutu kobeta lisolo te awa makala nde okolambela po soki oluki olambela resho okolala nzala na micro info plus boyoka ndenge population ereagir na likambo ya courant. Donc courant tozwa courant à la fin du mois. Surtout comme la mois fin du mois pour ayebi ke bo futi mois courant, ale mois mi courant ba ko tiki la mi courant. So ka bo si bo futi sili, ne toza bo courant ke na 5h et ya ka 1h. Courant ngo eza ya banane eza ya biso moko na bamboka msusu bo sela courant 24h. Ou pas biso moko pe to consommer en 24h. Ko bêtiser trop ezo ya na ngobete. Ma eto te ga ya moto ga. En tout cas, tokosenga kaka la bakonzi ya SNEL na ebite tobelela bino lisusu ndenge nini population bazali penza na besoin ya courant po bafutelaka yango mbongo kotala ndenge bampule kauki boye epelaka ta kopela te ezali kopesa pasi pe soni mingi po tozali na kati ya centre ville toza na fond fete courant esengeli ezala lotiliki eza important. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki bongo na ancien président ya Tanzanie basolaki na oyo etali processus électoral oyo eza en cours na RDC pe situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo pe ba oyo bapesaki info plus HD chance bayaki bongo koyekola pilotage ya drone bolanda ba image na yango bolandaki yango mokolo ya jeudi. Mokolo ya mercredi 4 octobre oyo na Lubumbashi kuna na Okatanga, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki bongo na ancien président ya Tanzanie JM Kikwete oyo azali président ya groupe de sages na SADC. Basololaki na oyo etali ba élection pe sécurité na est ya RDC pe ancien président ya Tanzanie a affirmé que président Félix Tshisekedi a rassuré ye na ba déroulement ya bien pour na processus électoral na RDC oyo ezali en cours. Pe abakisaki lisusu ke SADC ekotinda batu na mission moko ya observation électorale na République démocratique du Congo. Pe alobaki ke bango bazo souhaiter kaka na ba Congolais succès na processus électoral oyo. Kasi na oyo etali sécurité boyeba ke deux personnalités oyo ba discutaki pona évolution ya situation na est ya RDCP ba effort oyo gouvernement congolais ezosala. Selon JM Kikwete alobi que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a apprécié décision ya SADC oyo ezali ya ko déployer ba force régionale na République démocratique du Congo. Kasi pona ba rumeur oyo elobamaki que ancien président ya Tanzanie alingi azala facilitateur ya dialogue moko ye alobi ke ezana ngolo kuta ye moko ayebi na ye likambo yango te. Kasi kaka wana na Lubumbashi boyeba que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki officiellement 22 voitures à voyage ya sika pesa wago porte-conteneur na 4 vedettes ya Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC na Bokuse. Population ezalaki na esengo makasi. Kasi na suka na yango président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki lisusu usine ya sika ya hydrométallurgique ya Société ya traitement terril ya Lubumbashi STL na Bokuse. Boyeba ke société oyo ezala activé depuis 1990 pe STL oyo ekoproduire ba cobalt cuivre pe zen na kati ya République démocratique du Congo. Zela ko décoller na antezela. Comment t'as dit colo? Ok.
Tindika liboso. Tindika liboso. Tika suka wana. Matisa. Matisa. Matisa lisusu. Matisa. Matisa malembe tina se. Matisa. Vendredi, tozaki bongo na province ya Lualaba pona koyebisa bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki bongo inauguration ya université ya Kamoa pe lisusu awa na ville province ya Kinshasa. Ba reporter ya Info Plus HD bakitaki na terrain ba remarquer que mituka ebele ekoma kotelema na banzela, misusu ekoma ko créer ba embouteillage, misusu pe ekufa, misusu pe ba chauffeur nango batika yango kaka bongo nini ezo créer yango. Bolanda réaction. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo inaugura kibongo centre négoce ya Musompo kuna na province ya Lualaba. Pe na sima ya inauguration boyeba que président de la République elongola ba membre ya gouvernement pe bato ebele oyo bazalaki wana basalaki bongo visite kaka na site wana na kati ya laboratoire chimique ya ba minerais pe ba pont bascule oyo ezali disposé pour na passage ya ba camion. En tout cas nyonso elekanaki kitoko makasi kasi bosimba que kaka wana na Lualaba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki lisusu inauguration ya centre d'excellence universitaire ya Kamoa oyo ezwami bongo na 30 km ya ville ya Kolwezi pe ezali destiné na ba formation ya ba géologue pe ba chimiste pour le développement ya ba mine ya Kakula oyo ezali bongo na 3e production mondiale ya cuivre. Nyonso wana eza toujours na cadre ya mission ya itinérance ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Okatanga pe Lualaba. Problème ya kosundola mituka na banzela ezali problème moko eumeli mingi awa na ville province ya Kinshasa. Soki otamboli na ba makadam to pe na bavni okomona ba voiture ekufa bakolo na yango basundola. Misusu kutu ekoma ko créer insécurité place oyo batu mabe bakoma kovanda na ba makadam ekoma pe parmi ba cause oyo ezali ko créer ba embouteillage na banzela. Mikolo eleki gouverneur de la ville Gentini Ngobila na gouvernement provincial bazwaka décision que ba voiture nyonso oyo ekufa na ba avenue elongwa. Kasi soki otamboli oko remarquer kaka ke ba voiture yango eza nango kaka. Toyebi te soki problème oyo nani penza il faut asilisa yango ya kolongola ba voiture ekufa na banzela. Na micro ya Info Plus HD boyoka ndenge population elobi. Eza mabe parce que nzela isengi faut ezala polele. Parce que moto nyonso fa leka ke nzela ezala étouffement et ezala bien te. Bon na sengi na ba konzi bazwa soin ya likambango parce que ezala ba pays mususu to monaka banzana bango ezala toujours polele. Kaka na mboka na biso nde Congo nde to monaka makambo oyo ezalaka na mboka oyo. Soki pona ngai na osana na gouvernement de façon que mituka nyonso etelemaka obord ya route ya disposition à l'état esengeli faut kolongola nyonso en plus
oyo kaka eza na nzela mituka misusu oyo ezalaka suivi eye ezwi yango eke nango mpe bafuta bamani. Tokosenga kaka na bakonzi ya ville ya Kinshasa bameka nanu kozongela décision oyo bazwaka ya kolongola mituka ekufa mpo yango mpe ezali parmi bakozi oyo ezali kosala ke Kinshasa ezonga bopeto te. Tosukisa page rétrospective na biso pona koyebisa bino ke centre hospitalier Kafek ezobenga yo muto umena na maladie na yo surtout ke soki oza empoisonné kuna bazobikisa poison pe ba maladie ebele bato bazozwela ngo lobiko kuna pe yo muto lingi mwana améliorer langue française na monoko na esombela kaka kit complet ya album Les Fous du français pa ya bandeko ya le français par la musique. Dans le centre hospitalier Kafek yango hôpital oyo nayebisaki yo mema ngai papa ndembo okusa solution zala kimia kisasa bazelaka te ata bamoni mutata malade nzambi kaka kwa lusolo vous allez poser tout le monde docteur ça la fiche à consultation problème ça t'es pas passé hein Superman âge une année et demie. Vous n'avez pas âge na yote papa ça n'ambula. Ngana yedeli azala 48 et demi. Est-ce que tu as tout? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi papa? Attention petit douce. Superman. Ubela kalokola mwana mwansi. Papa docteur, bonjour. Bonjour. Papa yamba muto pas moyen. Docteur. Ils ont eu comme un collège, c'est un avertissement. Ils ont eu qu'à bien, ils ont qu'à Papa Superman. Et si vous avez la kimia, na yoki ba plainte na yozo pesa awa, ils ont centre hospitalier Kafek. Tous en machine ou ba bengaka prophète. Tous en 50 malades na zoto. Nyose kobima. Ndeko zotanga o koto AVC, koto mkongo pasi, koto ezozika, nyos ekobima na nzela ya prophète. Au moni sorte ya machine oyo. Docteur Kafek na kotambola ba formation ndenge na ndenge na ba France, ba États-Unis, na bisika ba mboka ndenge na ndenge. Nde akendaki ko découvrir machine oyo tozobenga lelo prophète. Ayeba kama makambo kwezoya. Soko kozwa maladie eboya après machine oyo ko détecter. Soki maladie oyo umeli akoyebisa esali mbula boni mbula tel eza bato ebele oyo awa baya na centre hospitalier Kafek bakutana na ba spécialiste pour awa ezala mindele baya ko traiter awa tellement que machine wana mindele atie mayele na ye nyonso na kati na yango azoyeba azo détecter ba malade nyonso sans mutape sa plainte otata nzambe pe machine oyo esala coopération sans cicatrice mutazalaki na hernie oye na centre hospitalier Kafek na hernie na yo esali opération ezala o myome o basi bazo nyokoma mususu bazo vanda na yango kambule belé bazo bota te na centre hospitalier Kafek oye bakosala opération sans cicatrice telema sikoyo okota na machine ozotala sikoyo kuna na écran nde ozobuna kuna ne zo détecter jazo luka ba maladie nzoto mobimba ndenge oleki na consultation na machine oyo prophète déjà solution na yo osozwi yango lobiko na yo ezwami déjà ezala mutazana AVC ezala mutazana poison surtout poison ato tika na 2 minutes ya liwa yaka na centre hospitalier Kafek okozwa lobiko na yo awa machine eza ebele surtout machine oyo to bengi prophète papa yango ne suka nazani mubimba umoni meme ndreko na yo musuta zana kuna na province soki ya nini benga ya utinda ye na centre hospitalier Kafeke iza na veni Ngindu numéro 5 quartier Yolo Ezo kaka na rond point. Le soleil se lève chaque matin à l'est et se couche chaque soir à l'ouest. Si je mets mon bras droit vers l'est et mon bras gauche vers l'ouest, je regarde le nord et le sud derrière moi. Les 4 points cardinaux sont
les nord et le sud, l'est et l'ouest, les nord et le sud, l'est et l'ouest. Congo, mon beau pays, tu es borné au nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l'ouest par l'océan Atlantique et le Congo-Brazza. Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et Zambie sont tes voisins de l'Est. Au sud, tu es borné par l'Angola et la Zambie. Congo, mon beau pays, tu es au cœur de l'Afrique. Avec ta position géographique, tu as une vocation africaine à assumer et à garder des rapports de bon voisinage au cœur de l'Afrique. Merci na confiance peu fidélité oyo bozana ngo ya kolanda page rétrospective na biso. Merci na Plamedi Kibwana oyo azaki na sima ya caméra édition ekumaka kibongo epai ya Parfait Bati. Un grand merci na le valable motomoko bien na bakisela e papa social na pesi mbote na papa Evi Makuba na bosanité Jocelyn Maboko madame la superviseur kasi soki Jésus Christ nzambe ya pasteur acheté lita ayete ngai na bino tokuta na kaka awa. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi mbokolula yango.